Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bon, naebisa kibino so naza na suite ya likambo oyo ya mwasi ya Dudu na mwasi ya Pierrot na oyela bino. Naza na suite ya mwasi ya Dudu a réagir. Azaki na kanda makasi. A réagir parce que lobby na boyaki ko confirmer makambo oyo baza ko accuser mwasi ya Dudu na mwasi ya Pierrot. Parce que naza na ba preuve na ngote. Mais na boyaki pe ko lobake Juju Bio azali boma. Po Juju Bio bafutaka ye mbongo po aya osela bato bemission bapesaka ye na ba matière. Sûrement azalaki na matière ya mwasi ya Dudu na mwasi ya Pierrot. Boyokaki ndenge alobaki lobi me nga na boyaki ko confirma te loko moko parce que likambo eza na preuve te na ko confirma ngo te. Et de deux. Et ana bato azako komelanga na ba commentaire de la chubotika na makambo oyo ya Jani akufi to lela nanu ya Jani. Ah, bandeko. Ya Jani akufi mais biso tozana na envie. Ba chaîne na biso il faut etambola. Na boye ko ela bide ba information lokuta parce que nazo mona ba chaîne ebele bazoya na ba information lokuta vidéo moko bo écoute zo circuler izaki na onso ki ya tournage o bota ndenge ya Jani akufaki nga na boye na nga kokosa na nga pe na mutu to banda kopesa nga ba information ndenge mamoza na batukuna na poto ba opesa ba information boye naza nga na ngote soki na kutani na information moko que par exemple neti boye naza na vidéo moko voisine ya ba Jani aza ko expliquer na koya nango na kotia problème ezate. Mais soki naza nga na information matanga te nazo kabwana nga kaka pasi na kwena nga parce que eza pasi ya Jani akufi eza pasi. Mais soki naza nga na information ya liwa na ete na koyela bino makamba lukuta te na koyela no makamba lukuta te. Mais siko na mwa sujet na nga oyo bana ko partager ngo depuis lobby o eza makambo eza vrai eza concret parce que likambo o soki ezalaki faux soki ezalaki concret moi si ya Dudu Supu alingaka ya kosala droit de réponse te et puis na lobaki yango soki droit de réponse ezali nga ne la chou na koya kotiela bino droit de réponse ya moi si ya Dudu Supu to ya moi si ya Pierrot ndo mbasi. Alors, ils ont ba musu ba komelenga na ba commentaire ekoki kozala Dudu Supu ye moko mutu apesi Juju Bio matière ki baboyani na mwasi na ye kwazo linga sambisa mwasi na ye na koloba te ke eza faux na koloba pe te ke eza vrai parce que ba série oyo Dudu Supu azaki na problème je crois ezalaki na Mama Teresia oya botana Mama Teresia foyer nanga eza en danger foyer nanga komi boye nenga lobaki wana ka boyoka ki pona bato balandaki yabaki ke Dudu Supu a déclaré que lobaki ke foyer nanga eza en danger foyer nanga komi un peu eza bouleversé et tout aleka ke pas Juju Bio bato lobaki ke non Dudu na Juju bazana ba relation moko ya bien parce bango bazana ba relation moko ya bien. Information ya mwasi ya Dudu o baza na relation moko ya bien na Juju et comme le maboko ya Juju ndengeni ngamope na kamwa ki makasi. Alors Juju Bio a komi na niveau ya koloba ke yo zalaka na mwa ki kuku pour mwasi ya Dudu naza ko informer bino ke aza esthéticienne apesaka formation ye moko pe asalaka aza na salon na ye et koyoka ya Juju Bio ndenge bande koloba apparemment Dudu Supu asalaka te azala musala te adépendaka complètement na mwasi na ye et na maloba ya Dudu vidéo wana eza na chaîne nanga asengaki si la merci
asengaki ba bobo merci, asengaki ba ada ilunga merci, ndenge bazozwa dudu bazotia na ba film po en dehors ba film wana ana ene logoté, donc c'est-à-dire que moi sinde abokolaka ye. Alors selon maloba ya Juju, lokola moi sinde abokolaka dudu supu, mbongo wana ekouta kaka na salon te, po selon ye salon ekotaka mbongo te. Salon eza na capacité on a te ya kosomba jeep. Pour moi ça dudu atambolaka na jeep. Moi ça dudu azali lesbienne abimaka na mwasi moko boye ya politicien. Or moi ça dudu tanga ye ko se défendre à lobby que mutu wana o bango bazolo po nani Juju bio lobaki que azana ba preuve ba uti da ko tindele ba preuve azana ngo akobimisa ba audio ba vidéo ezali ba si ba tindelié. Si on a mis toutes les questions de quel droit oyo Juju bio akoya okota tina kati ya vie privée ya Dudu a contrôler tina mwasi na ye abanda ko menacer ko faire chanter ye que non na vidéo to na audio na ko bimisa ko yoza lesbienne nde place on a désolé kilanga izo lekilanga makasi éducation au biso tozana mpona ko loba bino te biso pour ça on a fini bino te ngazana nga bongo te nga bato so bakota na chaîne nga. Moi je ne parle que de choses qui sont déjà venues sur les réseaux sociaux. Par exemple, oh non le belabino, oh quand je suis tombée sur la vidéo na mona on a lobby, mais ça c'est grave. Un homme qui vient s'asseoir, ou un homme ou une femme, parce qu'il n'est pas un APD, il vient s'asseoir, commencer à accuser deux femmes qui sont mariées d'être l'une, elle est lesbienne, l'autre, Azali Moboulou, Asala Akindumba, il y a au moins un Pierrot, Akufaki na Sanga. Sur na droit nini ou épicier, il y a ça vie privée à moutou na réseaux sociaux. Na lobango toujours sur la ligne na sala sujet moko ya mutu moko ayebani et que sujet neza na résultat lobango toujours que ngai na kota na ndanga mutu te pona ko bimisa matière lokola ba Juju bio basali ki non aza peza na voice mutu atindeli ngai mutu mo ba contacter nga je crois semaine passée ou écoulée. Oh non atuninga nanu boni oza célibataire nabite na célibataire je suis gravement mariée avec le jumelle et tout. Oh nanga ko lobela sujet moko boye mutu moko boye na poto nga pe naza père double mutu moko boye na poto ayibi soki mwasi na ngai naza na ba preuve ba jugement kuto ezali déjà bini yango ezali na lobi soko lingi na beta lisolo netika ya kopesa conseil sans ko citer kombo na yo kombo mwasi na yo sans ko citer yango sans ko tanga ba preuve parce que nazaka na deux chaînes na chaîne mususu réseaux sociaux buzz on a beta masolo mais kuna tant on a beta masolo c'est bo moninga na photo ya mutu neti boye eza na mwana moko na ya Canada na Toronto abomi papa na ye grand frère na ye a blessé complètement maman na ye mais aza hors danger na munduki ba vidéo ba photo c'est tamboli na kozwa vidéo na photo ya mutu wana na ye nango parce que eza déjà na réseaux sociaux soki po elinga lisolo na ona beta na réseaux sociaux bien sûr lisolo na ona beta na beta ngo anonymat on appelle ça conseil pour na sensibiliser parce que même ata lisolo ya Jani oyo eza lisolo moko za na ba leçon ebele il faut qu'on sensibiliser ko laksa bato qu'il faut ko yeba ko sala choix malamu non seulement ko sala choix malamu mais ko veiller parce que Bible peut le bien en ton passé t'atteindra. Les autres ont condamné Brinel, ceux qui brinent, ceux qui la brinent. Mais il y a Jani avec sa vie qu'il a fait dans le passé. Oh, Isaac a tika pi batnamité ma paix zoka zoka. Bazoloba et ya Jani et la brine, les deux vivront l'écartement. Anonymat, bien sûr, les solos non obéta pour ils anonymat. Mais le monsieur avec les messieurs en question, Azan a besoin d'abéta en anonymaté. Azaki n'a besoin n'a pas preuve, n'a exposé moi si naie, maman ba naie, ba na cadre, n'a exposé, n'a n'a pas preuve. N'a pas na télé clé ou na lobby. Nga na beta masolo o na beta na deuxième chaîne nga za anonymat mais soko elibisika keza na ba preuve eza boy à moins que ça la témoignage au sala ngo pona o édifier peuple de Dieu que ta na ça qui accident
tala nazalaki maladi ba résultat kutu yango ba rein nanga ba foi ba cœur nanga ebebaki menza ba bisinga c'est autre chose mais koya ko beta lisolo pona sambwisa mwasi no botane bana na niataki prix moko ese na futisa ngombo prix onga na niataki ye moko kaka atikaki. Donc pour vous dire que nga so monga na yo beta sujet a c'est que eza déjà na réseaux sociaux. Peut-être bozo luka version ya bien. Ndenga na oya na version ya bien. Na kopé sa bino. Na se renseigner na une version ya bien, mais likambwana eza déjà na réseaux sociaux. Donc na yaka na ba nouveau dossier té. Na yaka na likambo koya kopesa avis nanga na likambo o eza na réseaux sociaux. Ezala ya Fali, ezala ya Ferry, ezala ya JB nde tokotaki ba masolo ya Brinette ya JB, ezala ya Kofi nde to yaka ya moko didisto na publier na story na ye nda publier to Kofi nda bimisi eza na réseaux sociaux ndenga na lobeli. En dehors awana na kota na ba vie privée ba touté. Ezala makanga ba théâtre. Tu vois qu'on la analyse na makam o bango moko babimisi les dernièrement na ça qui émission pour na robimisa combien est-ce que Belvin za lokuta lobi que yenda fongoli sa chaîne na liboso na basi no soit théâtre alors qu'ils ala ki lokuta ezaki déjà na réseaux sociaux yimo ko pe mutabimisa ki ango. Alors nazala ki un peu perplexe na likambo wana lobi na boya ki ko confirmer na boya ki pe ko infirmer information wana ou ba que ça vrai tout ça fausse en tout cas na boyaki mais na promettait ki bino que na rolukila bino information vraie. Moi si ya Doudou Soupo à réagir à regretter pe à siliki à promettre biso que akoye la biso ba photo na ba vidéo soit disant ya mutu o juju be bande ko ba kaza soki politicien munene ki yenda bimarana ye a pesa ka ye biloko ya ke ne roboko le la Doudou ya lobi ya vivara na salon na ye muto o soit disant na ba photo to ba vidéo wana abimisa po ya robimisa déjà ba photo na ba vidéo ya muto bazala na ye très souvent o yaza camarade na ye ya bomwana o azobala pe kala mingi te. Alors, non tela bino vidéo wana ya mwasi ya Doudou Soupo bolanda e soki bolandi ndenga na kozonga siko pona ya ko conclure soki Pierrot na mwasi na ye ba ye na koloba parce que batebeli ba bisinga que non la chou Pierrot na mwasi na ye bazana na TikTok c'est très bien c'est gentil na koluka Pierrot na mwasi na ye na TikTok ba accusation o juju a bandi nango po aya na ba vidéo alobi aza na ba voice soki pe ya mwasi soki ya mobali oyo mwasi ya Pierrot abimarana ye soki mwana ya Pierrot akufaki ezali po abelaki soki sanga nga na yebi ke lisolo o nga na yebi oyo ebetamaka na réseaux sociaux que Pierrot na mwasi ne baza incompatible na électrophorèse mais apparemment Jojo bio ana ba information mususu o mutu mususu apparemment apesi po ya koluka nuire ka baninga mais na ye na explication ya mwasi ya Doudou alobi clair alobi yena Doudou bakabwana te ye aza Congo ataza na commerce na ya muki a robomba mais nga na yebi ke salon de coiffure eza na mbongo makasi parce que na yebi famille moko awa ba vivaka na salon de coiffure ba futela bana bango classe kitoko basomba bazana mamituka mibale jeep moko na mutuka se moko ba futela ndaku kitoko awa en Afrique du Sud bazana salon de coiffure moi ça kanga suki mbala kata kasuki. Alors na yebi te raisonnement wana ya ba congolais ko négliger ba misala ya baninga Fleur Soupo moi ça Doudou ala tsara ba marié après ça ba formation asa manzaka pa manga na yebi batumsu ba tsara manzaka ba $70 yebsanga so sali par exemple 10 personnes ata batona ba fucho 70 ba fucho $30 to $25 ou sali 10 personnes au ma combien la journée au mana $250 so sali moto modèle. Donc na yebite so bato aketa kozo ba raisonnement wana wapi po ba kizaka batu na makambo oyo peut-être yimo pe mutanga za beta lisolo aza na EP PD peut-être akasto kwa lié le kwa za PD bato so bazaka bo na monde lele komaka bali ko mona susu mwasi na mwasi bakanga matembo na mbele bakamati le kwa makama mabe komi mingi bato bakomi basi pe ya mabala pe to reconnaître ngo pe bakombe na makama mabe pe ebele bakomi mobulu bakomi lukaka basi donc compliqué kaka mais na beaucoup vraiment ko kende vraiment dit pas na tela bino na no volume bola na non mwasi ya
Doudou Soupo mbala liboso. Mais de toutes les façons, ma camarade peut banda kaka boy. Irène, ce qui comment Irène. Mire, en tout cas, naïba commenté. Banda kaki bakabwani. Leo libala ana isu. Kabo comme na commenté sur na bosa ni kombone azamuni ni boy. Bijou la reine, voilà, bijou la reine. Et banda ka bijou la reine akabwani mwasi. Même ataba kamba bakale. Banda ka kale bakabwani mwasi ne kabana mwasi na. Si le peut te mona pe bakabwana. Mais moi ça Doudou, il semblerait qu'à l'école lobby, il y a Doudou bakabwani te. Il y a les lesbiennes alors ça la hote ils ont ma kamba batanzambe te à lobby à lobby à te bango pe na défi à lobby ceux qui ont na makambo bango ba yebi o ayeba bimisa pour y pas bimisa ba photo aza na ngo ils a camarade ne ba kola depuis bo mwana alors on a lobby pe belé non c'est la binango bolanda. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum pour nakoloka ko tangisa batu minoko ba kotara na ba vie ya batu ba kizara batu bisa ba réputation ya batu kokene kozelo kwa mutu ya privé pona koya ko bimisango na réseaux sociaux et aussi pour le contrat de promotion de publicité je suis disponible pour le coaching de vos chaînes YouTube donc dans la chaîne YouTube Tema ou dingo comme la chaîne YouTube je suis là pour le coaching et pour ceux-là qui ont déjà de chaîne YouTube mais qui veulent monétiser mais ne savent pas comment monétiser. Je suis disponible. Alors, bolanda moi si ya Doudou Soupo, to koute na bien na souka pona ko clôturer. Bolanda. Tanga loba ka lobi azo gangela nga papa na yebi likambu te maboko na ngeza pembe nga na femme forte oyo kaka o ezanga na mkongo na lie na bombi. Mutu ana kabine obala so malopango kabine ana bénéfice à combien. Po yo loba nga ki kuku wana mteso melo makamwa eso za mayele. Mutu oteka pondu otangisa bana mutu oteka makala otangisa bana université asala ndeni bénéfice ya makala ya combien na kotindele mbongo te a démarrer azo démarrer soni mutezo sala e bongo soni zo sala e ba ndeko na no ba bi kotindele mbongo te na ko afficher ngo ndenga senga mbongo na numéro na e bo comparer numéro na ena o atindele nga pindi na sai live o mena singa a rota makambo lokuta na yebi na ngamenga na temps sele ba live te na sele ka live yo moko kene bi se nzamba za na bon mo nzamba salaka biso zo mbona facilité to abato lukaka aya samedi na salon na ngai bana matete boyebi bakile na ba marié na live boza live ya bolo bana live a combien de mariés na samedi combien de kilia bakotaka na salon na nga sikonga na moi sa zoba na tala ko opportunité elinga bo na somba lopangu te na somba ba mituka te na ke wele la transport Bozu Pierrot, bokoti Pierrot, moi ça va ayebita le côté. Bokoti Pierrot na mama kambo. Kona nini bozo sali réputation ba bozwa nini? Bozwa nini? Bozwa nini? Ni bala ba star bozo ba bozo pesi bino boko kabango te. Ko bala star ça facile te. Ba to ba yebi nga lelo te baza na live na ba baza aba témoigner. Na l'exa parcours est fini nga ba yebi na tambo mingi na ba salon na kena salon na longo na kena salon tout monde ça va bien na biso awa biso to za basa maile to sala ba mama kelemba makasi to sala ba makelemba makasi bi kelemba so to lia combien sikonga na olia mbongo belé mbongo na ko sombela mutuka te na ko sombela voiture te fona linga vimo ya facilité na bimana mwana mwasi sombela ngeloko ministre wana jipo poste ministre wana o asombela nga ba jeep asombela nga ba voiture na tala poste ye toto c'est la live yo ça la vendredi le bimana na mbongo pesa ote mbongo na sa ba bola
mbongo na nga na salisela babona na tangisaka ba orphelin na mbongo peso te mbongo yo senginga na ko somba réputation na nga pa ba orphelin na otindelo to lia mbongo na nga pasi te olia mbongo na nga te papa wana osala ba je osalisa bango ba je nga te démarrer nga biloko lokuta na tala tabe preuve olobaki tango awa na TikTok na tala ta yango ta ministre ngo somela nga ba voiture taye papa biso toyebi nzambe yoyebi luzizila te oyebi mangengenge te tuna biso totia ba genou na se tuna sango na nga na matete ba oyebisa yo ba donc ndenga na sala ka nga lakisa te na yeki na TikTok na banjo lakisa tuna salisa batu boye non na lakisa te non sunga boye non non lakisa na nga te na boya na nga na bomba na lakisa te yango egangaka yango eganga ebundela nga ngana na makasa obunda na ote yo kota live banda tongo tipoko moni la démarrer bo yo oko démarrer nga ta banda lobby banda tongo tipoko ofinga nga kaka wana nga tiko na musala vendredi za la weekend nana ba marié yo démarrer ngai ngana na banana tante ko le kaka na émission ko le kaka na ba internet na zuma temps pour na lelo na sisi musala yango na koti papa pourquoi tu n'as pas biloko batiaka ba poser moko boye yo mwaso ke bimana muninga no mwasi yaya kama mobali ndazala ne boyo ke bimasko na mwasi mwaso sko ngana ozala mobali mwaso mwaza mwasi no comprendre te to ça il a ono ndeni merci bébé non ça il a ngote ki les bien on ngana ça il a ngote Musai la ngote eza biloko bana nzambe te eza biloko bana nzambe te basala nzambe nito ba na internet basala nzambe balanda biso pe ba balanda biso ba yebi tuko sai la ngote bo longola na mutu na bino madame Flora azaka na lesbienne nemo ministre ngo uta wa pa yaka wa po supu ndatinga manga okoka te bo yebi ngatambola supu na bazandu bato bakena na bazandu ba yebi supu azela nga so sisi musala to kei to zonginda no bimana lesbienne na ndenge nini na lingi chuchu lobi tongo sala ngana opesa nga yo mbongo te na mbongo opesa te na opesa ba orphelin bimisela nga ministre wana nga na mona yo oya sombela nga ba voiture po grâce au bolo ba wana azobala kalate wana ta camarade nga azobala kalate na ko tia ba photo na to banda to okola na ye ngana na bongi te mena ozo mo mkie mutu azala ka bien na batu so yo zunwa mkie lesa pe baningo bwazana ba mpendeni nazala bongo nga na partage na bato na lia nga moko te na lia nga moko na partage na bato na osala eloko wana te baboni na nga bolongola na mutu na bino ke mama Flore bakaboli na papa Dudu bolongola na mutu na bino ke mama Flore koza lesbienne ok jamais to di parole bato ba di parole ba banga eloko wana ba obunu bato kosala ba makambo na boyebi te boyebi conséquence eloko wana te. Et c'est diabolique. Et c'est diabolique. Pourquoi cela va te venir la TikTok en makambo? Pourquoi tu as une miniature? Ndala kanta ay so batina miniature c'est que makambo na moni siko pourquoi tu la ba to makambo belé a. Non pesa juju mbongo te bon non pesa mbongo ta démarrer nga. Na bangi ete na yeli nga na yeli. Na yeli na bangi ete. Nzamba sala ka nzamba zali na bango ne loko te na yebi ko finga nga fi a choko oui na bomsa te na ngeko ma clair yo ko garçon choko oza meti yo sa meti wa meti te biso to ba ko to tsaka bitebi na moyembi makasi na église na banda église banda bo mwana na yembela ka nzambe na yoka ka liloba nzambe na kokuya na berrer te na kokuya na berrer te diable ko ningisa nga te nyoso bozo mona za ba message nzamba pesa ngai élévation mutu ezalaka bobo ko moluka azwela ngonene o made kamsa miracle nzambe komsa mutu libomo tuna mbongo na azwela ngo wapo asomeli lopango asobi ba voiture mbongo na azweli c'est ça nzambe ninga salaka akokamusa batu mama na vandi na mongana duduka boye na diembela enokewa
na minute na oluwa mobala olinganga makasi lokwa aye na ozwa ewa nana mobali te na liembela supu lelo nzambe apamboli biso ngana ke kobakisa supu boyebi befort boni supu asala mpo ngana koma flore oyo naza oyo eza batémoignage ya vie na nga so nazalaki na mobala mayele te me nasomba mpe mapango te so nazalaki na mobala mayele te me ye moko dudu ayebi source ya bavoiture tokamisa oliebi kelemba combien koki combien naoza toli kelemba mo na leson toli kelemba na lie tosomba boye c'est ça mwasa mayele asala ya bongo mwasa mayele alia ya mbongo nyonso te ozwi mbongo ndambo bongo c'est ça vous félicitez plutôt à ma femme forte vous félicitez biso bobakela biso baflair mbongo ya kisi na obana mbongo ya kisi ndeni. Voilà bolandi mwasi ya dudu bata réseaux sociaux bakoma na mwa ba excès de zèle soki alobeli likambo na yo ye oye ko contredire oyo alobi bakoma rondire na kanda po bango apparemment bato mosusu baza wana bakoma na bamonopole ya bavie privée ya bato c'est-à-dire que vie privée na nga moko mais yo ozolakisa nga ke yo oyebi vie privée na nga moko leka nga moko namonaki yango epa soki Anelka Ballon d'Or balobi ka nde makambo ya ejani ebimi boye ke mwasi moto aboya kopesa mikanda Anelka mpe azalaki oblige ya komata na live moko boye na TikTok po ya kogangela bato wana baolobaki no ye mpe aboya kopesa mobali na ye mokanda il faut ya kopesa explication po alobaki mobali na ye azalaka na mokanda me bato ozobimisa babrine soki mpe balabrine baza ebele Anelka apesa mobali mokanda mobali azobotisa bana kitoko boye me olingi kopesa ye mokanda te donc bato bakoma na tendance ya koyeba bavie privée na biso koleka biso moko mais aussi naloba yango toujours soki yo ofungoli porte na vie privée na yo te bato bakozwa accès na vie privée na yo te soki ofungoli porte na vie privée na yo bato bakozwa accès na vie privée na yo po tomonaka ti ba Adrienne première dame basalaka bavlog na mibali na bango mais toyoka te vie privée na ye ebimi na réseaux sociaux toyoka yango te toyimekola un peu koyekola mpe ndenge nini tokobanda komibatela na kamwe likambo juju bio aza nani par rapport ya Flore Supu to Dudu Supu po azwa monopole ya kobeta vie privée ya Dudu Supu mpe mwasi ya Dudu Supu aya korépondre c'est que quelque part bayebani c'est que mpe mosusu mpe na couple na bango ezosimba te kaka mibala ya mikolo bazalaka baimmature mibala ya 2015 avant ba 2015 azalaki mwa pasi mais mibala ba 2015 oyo bayeba mikolo baza na baimmaturité moko de bofana mobali ndako moko to mwasi ndako moko ezaka mibatela ata na basi mais mwasi to mobali surtout soki oza motu moko oyebani soki boswani eloko ya liboso moninga azolinga oyo bofandaka ne ndako moko bobotani bana azolinga aexpose yo partenaire na ye na réseau sociaux mpo azwa batémoin sikoyo nakomi na mwa confusion est-ce que eza Dudu Supu moto aye oteka lisolo ya mwasi na ye to bato baza kaka bayini kaka ya couple wana balingi bato balingana te bazala bien te soki Dudu Supu asalaka te mwasi na ye nde asalaka mama eza mabe te bato soki babani bakomi moko mwasi mpe akosala azosimba ndako mpo mwasi ayebi kosala esthétique ntango aobala mobali nayebi ke mobali nanga aza moto maboki soki azwi role tole soki mpe azwi role te likambo te bapapa na biso ebele bazaza bafonctionnaire à l'état est ce que bafonctionnaire à l'état ngo bafutaka parent na biso bien te bamama biso kaka nde batekaka na bawenze tozolia tozovivre biso totangi ndeni bamama bazobundana papa mpe azobundana bozotanga soki na miniti na mobali epesi te donc bozotangisa bana basi ke mwasi mokota mobali ekosimba te mwasi mpe asimbi mpe ndako donc eza lisumu te mwasi soki abai na mobali na ye on se marie pour le meilleur et le pire soki ekomi moninga awa kozala fort ye nda kosimba ndako eza mabe te botika kokumisa malamu mabe eza mabe te moto mosusu mpe aza mpe fainéant te maluki eza te surtout na Kinshasa wana misala eza te
aluke eza te soki mobali naza na simbela mwasi na ye saki asurveillaka mwasi na ye akengela biloko ya mwasi na ye akangaka salon eza mabe te eza société famille bobanda mpe kaka bongo na maakalunga mobala maakalunga ye moto asalaka wi ye moko ayaki orépondre bino ke eza salon ya couple na ye eza business ya famille la preuve ane ke même mwana mama kalunga ateka bakabelo ya mama na bango batie maboko na bango na pate mwasi nde moto akanga suki mabe eza asa mwasi na ye alors soki bolandi mwasi ya dudu soupe na soki jujubio aye na koya soki mpe mwasi ya dudu soupe aye lisusu na koya soki piero na mwasi nde baye na koya lisusu parce que alobi vendredi loza vendredi te abi lelo eza vendredi akoya na bapreuve ya mwasi ya piero aya koexpose ye po asali eni sur base de quoi de quel droit nga mpe na koya soka ye il faut kotelemela makambo eza ba-antivaleur moto akoza te ke afandi kaka boye abandi okota na bavie privé bato bino mpe bato bofandaka na baentourage na biso na baquartier epesi bino droit te ya koya koexposaka bavie na biso na baréseaux sociaux parce que toza bato virtuel te tovivaka toza na mai na makila toza virtuel te fo tokende wenze tozuma biloko tolamba tolia eza mape makasi nakoya soki baye nakoya. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum pour faire rétablir la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.